Nde nayebisaki bino ke toza na matanga tokoyisi baoba na kati ya Congo na monde baartiste tokoyisi moko na kati ya mboka na biso oyo azali kodéfendre RDC na monde ya baartiste comédien eza bongo mama Mindongo na yango tobaki biso mpe tokofanda kimia te tokitisi le terrain place matanga ezali po toyeba eloko esalinga esengo parce que nakutani na famille mobimba oyo bazali kosala mosala moko na mama Mindongo tokutani papa na biso leader est-ce qu'on peut se présenter bonjour on peut se présenter parce que pour que je parle là Bidor TV habité Bidor TV habité là on se présenter nani mais on a rien à voir pour on se présenter yo tuna no bon parce que waza kanto le leader ko babenga kanto yeyo tozana e longa feti aspect ya poto par erreur na ki appareil kaka azana kini mais le aspect ya poto mais par erreur ana kini le ku fe na ngote bon ngina tuna kanto est-ce que na ebité oyoka sango ya mama Mindongo na matoi na yoke mama Mindongo akufi ça qui na ebide na ndimai na ndimai te na mutamba banga bata poto ba informer masanga jana mbula de dingai quand ça va marier la solo na munino c'est Mindongo akufi na je dis de l'homme pas béni c'est d'abli altaïma de rubepe abengi gele obeda otu na olanda na c'est adagina 5 on a dit que maintenant c'est la maladie to ka vite que o abela belo quelqu'un de autres déranger to ka ki honte si vite ma pas tout monde na moto akufi en tout cas blessé na makasi ti siko na ka blessé na tuna kaka mona ndenge ba artiste bazo kufibele calamité toto kufela papa na biso Mindongo avant na soto bitu bando ko baketa basa ezaka mukano nzambe to ezaka ka to eza makambo bino moko boyebi yango bozolinga bamiso bakende ko bino bo remplacer to ndenge ni non toyeba kaka liweza mystère caché ya nzambe ezomona na boye bato apoto za bato to yebani musulu mais bato akufa na chaque jour ebele pe kutu ebele bato baza artiste te chaque jour mutakufa bato obotama bato akufa eza nango loi ya nature c'est pas kaka eza ba artiste baza te koyi kote na biso totomona pe kala te apuna kota papa matanga pe elandanaki eza nango kaka mystère caché à nzambe donc moto maliwa za te mais ça fait quand mal comme on a serre à kufi nzoto makasi ça te kabela ki ça te bonga moto mo boyebi kabela ki be nini mais au mona que serre azaki nzoto makasi ya beli na ete nini te mais matiki bisoka ngana kana ndo kanza mutabuta mili boso na nga so yemda kufa liboso ngana kana kanza bongo na ndaba na bandeko na bongo ya na nga yo kufa après les games sous des ans na kufi ngaba ndo kanza ngana ibaka bon temps na okola mais lelo koma to mona puisque biso ba jeune kuto kufa ba papa ba ko mukunda biso le biso to kunda ka papa dans mokilango ka ekomi comme vraiment ko yebisa biso to yeba relation na yo vraiment na mama Mindongo ezaki bon relation na ngana sœur na ngana Mindongo zali na relation to ali sœur oyo zo du temps ya yebana kutana to solola na salle film na et puis na ebandeli sœur azaki na moi méfiant dans azaki neti ko mona ngondu ye moi lolendo monde balobaka lolendo orgueilleux donc ngi to sala kaka boye moi strict mbi de barbecue boye sœur azo moi ngana mona bino ala leba tano pusa na peme na yo akobudenga banibanga tanga mona ki aye to sala makambo pi o aloba na sale pi ngam nazaki mutu azaki humble koleka ngana bato tuto sala wana azalaka te na ngam na don roni atanga lola tapi mona bokota na pale
Mais quand on remonte à Yobo, il y a un besoin de rester tout pour Kana. Toujours pour ça, parce que maman jolie de l'autre. Tu n'as pas constaté. Na do ba ko sala mo we ndika. Parce que de là au monde il y a Kana de basuko parce que battu surtout na solo na bango ko ba ka bola mu ya maman jolie. Est-ce que maman Solange pardon. Bon ma Yasmine. Te na bomi te ya Yasmine na bomi ote. Na ina do ba ka tu. Parce que mbeli ba ba ka makambu ya malamu ya maman Mindondo alinga musala maman Mindondo. Bonga lobi mabe. Te yo po lobi mabe te lobi ozo ba ka malamu. Siko mabe ya maman Mindondo ata moko. Ezate pa na yo ata ya mukie. Neti ngai na rolo balikamna sonte tana zala na ser na tika na ko mona po ngao na mama moni porte bonheur na. Tout wando to kuta na ye po atungisa ngaka kana kipe. Abaye bière abaye nini zo ba so to kuta to zani dernièrement na matanga ya vieux muneri ngana za tina kindaki ngali mana misa na mani to mikola. Aya ko tala place abota makanga photo la sabana. Na table ser nani Miss Lolo bazaki 3 baye wana ba olila bazokoyana esenga babi na ngana ketika bango tinjina bi na espérer bango nazana mutu donc toza ba course nsumo na kekuniza te nazuka la na Bing Express nazueli na pesi ser la express alo azaki na soka moninga azaki na nini te po aloba na ngali kamu bepo atungisa ngai oso mona na otungisa kana ndenge te ke o ya mpiaka moka mtwa moni ndeko na ye omona moni ndeko na ye donc faut ça sentir que moni ndeko na ye amoni donc ezaki bongo et puis là soki ta singa no za mbongo te soki ka to kute na éviter soki na éviter porte bonheur hey te porte bonheur ezaka nzambe alors ça la grâce que nous avons kasi nzambe asala à travers car ok c'est là que nombre de fois to kutana na yem komote à côté interne et rata inter demande rata vraiment na sepeli ngidie donc au sepeli ko mais là on a sepeli te kaka pour ebisinga te bakuli na betsayo amonda voilà te ngai na lobaka na ba sincère na ko sa te na tana sana na tabanga abetsanga njo et pourtant la caméra doit tout le monde à l'artiste à l'aise comprendre à cause de ce lomo que on sentit ceux qui au travail na mu ataka ndebo sa o samsano ceux qui moral nous a bientôt ça on doit ça au gangela ye moral nous a bientôt ça on faut chatter à l'aise pour chatter chroniqueuse à l'aise pour chatter journaliste à l'aise pour chatter moto on à l'aise moral ni bizala mais ceux qui au ça la bien na mi ça la boy mon commandé au silica et mais la moni c'était ça parce que respecter vraiment ces hommes tanga on respecter ma tanga mais là la famille on la tino à moi on la merci c'était ma classe très propre yo kai kaka na moni nazana mata mutumo azali Botswana et vino donc ngai jina mianda femme complète doya linga radon doya linga na tuntu mukaka neto tuntu tozana matanga toko sala on a éducation et la maman éducative point d'interrogation et singana do belongo moko point d'interrogation la soirée maman mi doit profiter on sait quoi les sous bongo to akeli point d'exclamation mais quand on dit vous comprenez yo pelo nazo ezo nazo tika na stupéfié donc ezo sala na ba nazo ndimate po alors ta mon point d'interrogation bon bamote na ngai na obanda parce que Bidor TV ezo la na poto Bidor TV ba Bidor TV ne makambo donc ça s'abonne massivement na Bidor TV voilà donc on a décidé makambo na Bidor TV et puis bon ça n'a été yanga mo pe Kanto TV officiel avec Bidor TV bon ça na pesi mbote na nga na Jelly Maestro Bébé Dou avec Néné Bambote Belé et puis on a sobana maman Pauline famille mobimba ya artiste baza awa bango nyonso tu baza awa bazolela mama esalinga bien makasi lelo toyambi papa artiste moko
na kati ya mboka na biso artiste monene na kati ya mboka na biso papa bonjour. Bonjour. Donc on s'est présenté Bidor TV ils ont besoin yeba yo. Bato batala biso bayebiki maswa kuti maswa kuyewana donc merci na Bidor TV et puis merci na bandeko mpe bazosoutenir biso anga tozwa matanga depuis début na nde tokontinue ti mokolo matanga ebima donc bozala na biso ka ensemble et puis liwe eza nzela na biso nyonso liwe eza nzela na biso tout mutu moko takana ke olobi nga na kokufa donc mokano ya nzambe sali ntango eyaka elobaka te mais sauf que très important biso bayeyo totikali tomilengele malamu parce que eyebi bonga te eyebi mokolo te donc voilà artiste so papa maswa kutu yeba relation na yo ezalaki ndenge nini yo na mama Mindondo parce que soko yebaki ete koya koyawa te ser moko bien dirigeant na film tout osala vraiment coaching ezali kitoko et puis apesa mpe bale meilleur na ngai par na ngai ayebi osolo ayebi kovaa na bato maswa fengi nayeba vraiment kovaa na bato kosola na bato azalaki mpe na badefo na ye mpe oui azalaki na badefo na ye malamu na ye azalaki na badefo na ye me nga atikala omona na defo na ye te ye defo na eza rigueur ya mosala parce que ser ya Solange azalaki en tout cas kota mosala okobebana na ye era mosala mpe natiaka rigueur ya baje te mais on n'a pas de choix parce que mosala na biso fo bongo mpo makambo tu ekende bien donc ina tunaka papa nanga maswako ntango yo oyokaki sango ya Solange mama na biso Mindondo akufi esalaki yo ndenge mabe bien makasi mabe biso mabe nayoka bien na poche hôpital kaka moi tufuma hôpital te mama ye 5 heures adaye pe bilo mosu ezalaka te akoti hôpital ya monene boyoki etala ye ya presque c'est trop brisque mais on n'a pas de choix volontaire nzambe bito kokanga ngo aza te ndenge kaka masoko oyebi te volonté ya nzambe esalama lelo esalami epai ya mama na biso Jolie Mindondo liloba nini ya suka okoki kopesa na famille bana poto liloba suka te eza ke ya Solange azali mpe na bato balingaka ye et puis bato mpa banda babwaka c'est-à-dire bosoutenir ka biso osala bien puis merci na mama Olive mama ni mama donc mama ya bana awa atikaka biso te donc mama na biso donc voilà merci beaucoup bomoni ezalaki mpenza biro na ye kaka nde toza koloba awa eza place matanga ezalaki matanga eza awa place matanga ezalaki matanga pour le moment eza nanu awa na famille tozwi programme epai ya mama na biso na reine ndenge explike biso keno bazofanda nao na famille après place akolela mafixe nani eyebani te so tozala na martir te tozala na fikine donc toza na deux places jusque là nanu mpenza baprécise place ya mobile te mais tozotalela kaka mais famille mobimba baartiste nyonso bato surtout toza na bango awa tozokota na kati tokota na famille tosola mpe na bango Bidor TV azolela na famille Mindondo en tout cas TV ezolela na famille Mindondo Bidor TV ya mama José ezolela mpe na Mindondo